maua bamemaki lekulusu bandeko lokola benyama lokola mbe ebwele bakomema na kati ya batware ngata liloba na monoko te apingaki ata moto te o ekoti ya nzube na moto akumbi ekulusu na mapeka ye wana na nzela ya Golgota oyo defiyeye Shalom, shalom, shalom pour naba elignonso, shalom pour naba ebalingaka la bonne parole, shalom pour naba elignonso ba se connecter pour qu'on a lelo, malgré tout ça qui n'a moins tant moulaï, il y a absence, mais ce petit Zambé qui nous connaît lelo tous à la ressource ensemble, il y a moins Tony Kopé Sabino merci. Pour la fidélité na canal Nabiso ya Bomoko Mboka. Merci pour la émission Nabiso ya le temps d'Isali. Merci pour la baignon sur basali confiance. Chaque mercredi na 20h30 pour balinga kakoyo kamaloba nzambe à travers programme O. Nani kopé Sabino merci. Pe ko Sabino ke lelo tozongi lisusu à live. Simana kozala mo tamuke libanda ya mboka na kati ya mission oyo nzamba pesi biso. Il y a Sali Yaba-Am. Le Seigneur nous a dit qu'il allait partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc, Samumalam Oyo, Seigneur Totam Monango Kilmobimba, Naba Nation, Naba Bota, Nabikolo, Pe Naba Peuple. Il y a un moment qui est Nicole Leki, Tozalaki na live te, Tozalaki na Mokili Angola, Nipaiwa, puis Tokeneki Ponatia Naba série, Naba conférence, Naba Sag Nanzambe, na thème Oyo Nzamba Pesibiso. Comment on a que Esengeli meka kovekila ngo bipa nyonso to koma kina Luanda to sala kimsa munene na baninga basai na Zambé et puis to keleki pe sous na ba province na kosepela ki moi image muke avant que to kota na ba profondeur kota di Sabino quelques extraits ya ba temps fort ya ba conférence où les cas qui est na Luanda est na province ya Menonge to na Kwandu Kubangu. Tokolinga ke régi par la grâce de Dieu balakisa ata extrêmement ko oyo ndenge bayamba kibiso na province sima kosala ba conférence na mboka na Luanda neni milulu elekaki kuna ya wana na kosenga na régi bakoka kopesa biso mo extrême ke et puis tozonga pona message ya poko na lelo. C'est parti avec Banteko ya régi. Tango
mwa maladi nga natalelaka yo yo nde liziba ngolu kombo mosusu esali te kaka kombo na yesu yango bapesa na ngai ye tika na belela lelo jésus jésus akoyoka ngai nzambe na ngai belela yesu belela ye atali kambo na yo eleki mayele ana bandoto na ngai ye olobelaki ngai ye na nzela ya basali na yo nazwa baprofesi ke na nzela na ngai ye nde libota na ngai ye ekolumbwa na pasi yango nasengi kanisa bilaka ye na bandoto pesaki ngai ye bilaka na yo yawe bilaka ye yawe o mwana na ngai ye balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo basala na kimia te bamona ngai
tobandaki déjà na Nzambe. Je crois que la première partie na biso yango tozosala. Toko sauter deuxième partie te soki topesi Nzambe. Okat na bana. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Toza vraiment reconnaissant pour moi extrême moké oyo régie bauti ko la biso zamba pambola papa na biso momo kuna na musamne na zosana kati ya régie. Je sais que ba image eza tellement ebelé pe tokoyeba au fur et à mesure nzamba ko banda ko pesa biso temps tokobanda ko balancer bino mo ba image muke awa tozaki na ville ya Menonge eza chef lié province ya Kwandu Kubangu province moko ya kati ba 18 province ya Angola yango eza kozoma na sud ya Angola wana ezaki sima ya kosala ba conférence na mboka na Luanda tozalaki lisusu na makoki ya kokende kokuta na basai na Nzambe na mboka na Menonge bipai wapi conférence elekaki kitoko pendant une semaine. Puis l'après-midi, tu as na séminaire. Nzambe vraiment reçoit biso au fur et à mesure tu banda ko lekana mission pour que tu banda ko pesa bino ba extrait tellement ba film les belé bo vivre muke musala nini oyo to salaki ensemble na baninga basai na Nzambe na mboka na Angola. Je bénis le Seigneur parce que bandeko mingi bazalaki édifié pe toujours qui soutient ya basai na Nzambe vraiment Moussa Mounene et Salvi Namboka wana pe milimo bato ebikisami na nzela na mabondeli na bino ba eli o nyoso wa soutenir biso na ba prière bana mepsa awa na mboka na Stockholm na Angola mobimba bana mepsa na Angola pe ba eli nyoso o ba yebaki mission na biso pe ba soutenir ki biso na voyage. Je tiens vraiment à remercier tout le monde naba oyo de près ou de loin bazaki ko accompagner biso na ba prière na bango. Lelo tolingi to partager li lo banzambe tolingi to lobela eloko moko ezali vraiment motuya pona tia na ba élu oyo nyonso bazwi li baku ya kolanda biso na poko na lelo. Teme na biso tolingi to partager na poko na lelo tolingi to lobela sur la force de la prophétie to nguya ya bisakoli. Toza toujours ko continuer na kati na émission na biso le temps d'Isali. Tomeka qui déjà ko définir en depuis début à émission na biso pour côté ça lune ni biso to kolandela to message ni ko la pesi biso yamona lelo tozo ke kolobela sur la force de la prophétie nangi ko kota na ba détail milité na ba définition et belé mais nangi qui seulement ko alléger pour na ko bonne compréhension ba to ba ki prophétie eza bisakoli eza maloba nzambe pe ba nyonso bazali ko sakola de la part de l'Éternel ba oyo bazui message côté pa nzambe pour na peuple na nzambe bato oyo baza ba instrument o nzambe azali ko utiliser pour que a pesa message na église na ye ba bengi bango ba prophète topé ba sakoli na lingala donc nanzia na ba sakoli nzambe alobelaka peuple na ye nanzia na ba sakoli nzambe akokisaka volonté na ye na kat na bato nzambe ko utiliser bato apesi bango message pour na kotalisa makambo ezali makambo ekoya to nini peuple bakoki kosala na simana ngo maloba wana ekozala accompagner na ngolo nzambe pe ekobanda ko s'accomplir moko kolansama oyo ekobima na monoko na nzambe à travers basali na ye. Alors tous na ba catégorie mibale ya ba prophète tous na ba prophète ya ministère to ya lotomo ba oyo nzambe aponi apesi bango maloba to ba message pour natia na libota na nzambe bango bazwami na kati ya 5 ministères oyo ezali ya perfection pour l'église nzambe kuna tokuta ba pasteur ba prophète ba docteur ba évangéliste pe basakoli siko komona ke particularité la bango ezali ke bango bazali bato ba lobelaka ainsi de l'Éternel ba kozwa message pour na koyebisa libota na nzambe mais toza na catégorie mususu oyo bible za kotalisa biso na mokanda na apocalypse kuna ke ba nyonso baza na témoignage ya Christ c'est-à-dire bato oyo baza ba messager ya nzambe pe ba oyo nzamba koki ko utiliser bango peu importe ministère na akoki kozala pasteur akoki kozala évangéliste akoki kozala docteur akoki kozala apôtre mais tango azali ko pesa message ou ezali biblique azali pe ko sakola c'est-à-dire que azali ko utiliser liloba na nzambe ou ezali comme prophétie par excellence topé bisakoli ou l'équipe bisakoli nyonso yango ndeza na kati na liloba o to benyango biblia alors ba o nyonso bazala message to batinda bazali ko
nzamba bengi bango pona batinda mapona koloba de la part de l'Éternel chaque fois ba lobelaka église bango bazali ko sakola yango na ningi na yebisa yo nde kozola ngai okoki kozwa message ya nzambe à travers mutinda mito un envoyé au babi ba prophète de ministère okoki pe kozwa message ya nzambe à travers basai nzambe nyoso oyo bazali ko utiliser bibilo banzambe to bazali ko utiliser biblia okoki pe koyoka nzambe à travers ba écriture sainte yango ne to benyango prophétie ya nzambe donc na kati na yango okomona ke nzambe azalaki pe kotalisa bato ndenge nini maloba na ye ekoki kobima pe esali bisa na kati na bato. Bible dit que personne ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Ça veut dire mutute akoki komona nzambe ayoka nzambe bongo azana bomo. To komona exemple ya papa na biso Moïse. Bible dit que nzamba banaki kokita kosolola na musakoli Moïse pe Moïse azaki lokola interprète nzambe auprès ya libota na ye. Nzambe abade ko kineko sola na Moïse bongo Moïse akozwa maloba wana ainsi dit l'Éternel ko kita nango pona ko kineko pesa peuple nzambe. Alors mukomo susu Israël balobi que non to lembi makambo tango nyoso kaka Dieu m'a dit biso pe to lingi to yo kanzambe wana pe to mona ye et makambo se pelisa ki nzambe te. Alors nzambe ayebisa ki Moïse abina oyoki mirimira bato yebisa bango ba se purifier pe baya bongo na kokuta na bango na ba inoso bazaba elio batanga lilo banzabe. Vous allez comprendre que mokolo nzamba kitaki pasola na bango kaka na se ya montagne sika bazala ki ba tonnerre kitaki ba kake kitaki gloire nzambe zaki dimension moko ke peuple bakoy ko supporter te bango nyoso ba koma ki paniquer ba ebisi Moïse non biso tokoki ko sazarder lisusu te ko poussa na pembe na moto malamu yo moko kuta na kanaye o continuer ko loba na ye comme ça oya ko transmettre biso makambo nzamba kolinga. C'est comme ça que Dieu travaille. Nzamba ko pona mutu akopona musakoli moko akopona musali moko a wendre na parole a tindie comme un messager, un intermédiaire entre le peuple et lui-même. Ce que tango mutu na koloba ya koloba makambo yuti na bakoko na été ya koloba makambo yuti na famille na été akoloba ainsi dit l'Éternel. Ou alors à utiliser le banzambe aux ali prophétie par excellence pour na kopesa ba message kotali sa volonté parfaite nzambe na kati ya peuple na ye. Et tant que ko loba maloba wana c'est ce que nous appelons la prophétie to bisakoli. Et quand na bisakoli wana il y a une force, il y a une puissance ezana nguya oyo tango bini il faut esa la makambo nzamba lobi. Voilà pourquoi beaucoup ya komona ke na Israël ce qui prophète moko a sazardé koloba Dieu m'a dit et que makambo ya lobi esalemite bamane ko zwa moto bakobimane na libanda mboka pe bakokene ko lapide ye to ko bete mabanga parce que mutu nyoso wa koloba kaza mutinda mina nzambe tamba lobi il faut makambo nzamba lobi ekokisama. Malheureusement le lot ozomona n'importe qui a comme ko sazarder nzamba tindite pour na ba vaine gloire peut-être pour na ko ipate bato et mutu nyoso comme koloba Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Problème était nkolo makambo ye moko azako ya akotuna mutu na mutu soki nani atinda ma soki nani atinda mate mais na ba oyo nzamba pona na ba oyo nzamba pakola na ba oyo nzamba tinda tango maloba ibimi na monoko na bango satana matato akita mbule beta ya bakake to ndenge ni bandoki basanga na lolenge nyonso oyo nzamba lobi yango na ndeko salema. Donc Bible ezako tesa biso ke maloba na eza lokola mbula tango bimi na monoko na ye et koki ko s'arrêter dans l'espace c'était il faut et arroser mabele. Donc maloba nzambe tango bimi bisakole nzambe tango bimi pona vie ya mutu mutu wana makoki ya ko arrêter ngwazate mutu wana makoki ya ko pekisa ngwazate ikoki ko umela ikoki ko zwa tango ikoki ko zwa mais sache que on nzamba lobi pona tina nayo yango nde mutu ko salema parce que na kati ya maloba nzambe ezana o tozo benga nguya to force. Il y a puissance et la création. Vous avez remarqué que Nzambe a salamokili des choses visibles et invisibles. A salamon la puissance à maloba. Ça veut dire qu'il y a 4 maloba Nzambe. Nguya ezali. Ya ona ngina ibisa eli moko na poko na lelo. Yo moto simba bisakoli Nzambe. Yo moto Nzamba loba no likambo moko. Yo moto mbasi basakola pona tina nayo. Et que zomona ki makambo zo umela. To peso sala comme si zo sala mate. Kobitu misate. Maloba Nzambe ezana sima. Nguya na nzambe ezana sima accomplissement nango ezakoya
parce que na kati ya maloba o nzambe alobi ekosalema. Nzambe aza mwana mutu te pour que aloba likambo bongo esalema te. Bato mokili akoki ko promettre yo, baboti no bakoki ko promettre yo, ba camarade no bakoki ko promettre yo, pasteur même akoki ko promettre yo, pe lobi abaloli ne maloba, pe lobi abosani yango. Mobali pe akoki ko promettre yo, pe lobi a changer de maloba. Moi si pe akoki ko promettre yo, pe au moni ke lobi salemité. Mais notre Dieu, quand il promet, la Bible dit que quand il dit, la chose arrive. Oh, il y a Bible sakada bunokodae, ayebi nenge nini akosala ngo na temps convenable. Ya ngona to ngi totala parce que Christ ye moko lokola mutu pe lokola nzambe aza modèle na biso. Il est venu pour na kotalisa biso que na nzela na bomoto nzamba utilisa ka basali na ye. Donc Christ c'est notre modèle, c'est notre fondement. Yende fondement ya église, yende modèle à suivre. Yende sikwa ye kotalisa biso ndenge nini maloba moto nzambe ezana nguya ya kokokisama. Maloba nzambe alata kamuno kwa mutu pe soko alobi ko salema ya mwana to kende noki kotala na mokana na nzambe na ndeki ke ba elinyo so na poko na lelo bola nanga très bien parce que mutu moko lelo aza ko zwa bisakoli na ye mutu moko lelo vi na ye eza ko bongwana parce que nzambe tozo salela nzambe ya bikam ndeki to tanga na mokanda ya Matthieu chapitre 17 Matthieu chapitre 17 verset 22 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 17, verset 22 jusqu'à 23. Je lis au nom de Jésus. Nous avons pas la baili mususu bao bazalaka président tant to pesa ka ba référence bango ba komata kango directement pour na kosunga bandeko bazaka na moi la terre ne ko kanga ba verset tant to pesa baninga mususu bazwa kamba mo bazokoma que Dieu vous bénisse parce que sunga ka bandeko mususu. Dans Matthieu chapitre 17, verset 22 jusqu'à 23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils le firent profondément attristés. Bien aimé, tout ça comme on a awa. Maloba moko mokuse mais maloba o changer cours histoire verset moko apparemment lokola tinate mais verset o ezali même à la base ya puissance et évangile à Christ peut-être ce que tangi yango okomona si comme eloko malonga ezate mais tikana biso révélation moko lelo que na verset to uti kotanga yango moto pesa ngana yo makoki to benga mabana nzambe yango moto pesa biso bokonzi lelo likona milio mabe yango moto pesa biso bokonzi lelo likona bandoki yango moto pesa biso bokonzi lelo likona force nyonso ya ténèbres parce que Christ a sakola ki lokola moto mais kati na monoko na ye ezaki maloba o ezaki ko bouleverser mokili azaki ko tambola toujours na bayekoli na ye mais tango ekokaki mission na Christ esengela ki akota na Jérusalem pour que prophétie nzambe s'accomplisse na likona bomo na ye bibi ki azaki na bayekoli na ye place moko azaki kotambola na fula bato ayebisi bango kina mikolo ezali koya tokokota Jérusalem mais tant tokokoma na Jérusalem mwana moto abandi kosakola makambo oyo elingi koya parce que prophétie ezali kolobela le présent le futur voire même le passé makambo nano esalemite ebandi kobima na monoko ya moto ya nzambe pe nsima mikobo moni makambo yango esaccomplir exactement ndenge ebimai na monoko ya moto ya nzambe tolobi ki yango nde babenga o lisakoli et awa Christ abandi kosakola ayebisi bango ke ndenge toza kotambola boye mwana moto akokweya na maboko ya bapagano nsima na ntango moke bakokanga ye bakoboma ye bakonyokola sadi Christ abandi kosakola makambo ekoya baevenema ekoya makambo ekosalema mpo na vi na ye mais ntango aza kosakola makambo oyo azalaki pembeni ya bapagano te azalaki entouré na bato basi bayekolaki vi ya Christ azalaki kosakola makambo na bato bazalaki enseigné pendant 3 ans et demi azalaki kosakola devant bato oyo bamona miracle ya ndenge na ndenge azalaki kosakola likolo na bato bamona ye kotambola likolo na mai azalaki kosakola liboso ya bato oyo bamona ye kofulusa mbisi na mapa mpe etikali ebele azalaki kosakola likolo na bato bamona ye kosekwisa Tabita azalaki kosakola plutôt asekwisaki Lazare azalaki kosakola likolo na bato oyo bamona ye kopetola bato na mbala
abande ko sakola likona batoyo bamona bakufi kosekwa bamona bikamo ndenge na ndenge na parcours ministériel na Christ. Ça dit que abande ko sakola likona bato bayeba kinzambe. Il y a des fois ma prophétie tant on dit na église et dit makalikona batoyo bayebi nguya na nzambe batoyo bayebi munene na nzambe batoyo bayebi ndenge nini nzambe asalaka na église na biso tango tokendeka na ba église locale kuno kokuta batoyo bayebi munene na nzambe. Et la Bible dit que tango Christ azali ko sakola azali ko pesa message oyo koki koya kobikisa na bango bato bazali koyoka eloko nini bandai ko salema. Bible dit que bango réaction na bango bakoma ki seulement attristé, c'est-à-dire bayoki message oli ba simbango et puis si bango kaka mawa, c'est-à-dire ba moni que espoir ezaki sur terre pour na tia na bango, réaction na bango ezalaki ya tristesse, réaction na bango ezalaki te bato ba simi promesse ya sali, réaction na bango ezalaki te bato ba simi promesse ya délivrance parce que ba monaki lokola bisakoli wana et ko salema te. Il y a des fois tu yoka na ba église bien aimé, il y a des fois tu yoka kama loba na nzambe, il y a des fois même na poko na lelo ko yoka message boy uzoyoka ngone bato nyoso bazoyoka. Mais vous avez remarqué que c'est la catégorie ya bato bato musu ko yoka message asindi message wana pe akubosa na ngote afandi abandi ko c'est l'accomplissement nango mais na catégorie musu ya bato yetango ya ko yoka message ilekika kandenge zo le kawana atali niveau ya problème naye atali gravité ya ba situation azo traverser atali situation où ezali na kati ya libota naye et puis c'est ka tristesse mutuna mutu azaka na réaction moko botango promesse nzambe to prophétie kitaka na ngina tuna eli moko na poko na lelo mba mingi nzambe alobelaka yo réaction no ezalaka nini, mba mingi nzambe apesa ka message réaction na yo ezalaka nini. La Bible dit que tant bazui message prophétique o bango basuki kaka na kati ya ko bazoki kaka na tristesse. Alors ngana ngina tala loko moko tokotanga na mukanda ya Matthieu na ngi selema to tia parenthèse na kati ya situation o ya prophétie oyo ba yekoli bazwaki de la part de Jésus bango bakoma ki attristé mais kotala loko moko tokotanga a oyo ekoki ko sunga biso lisusu pour que tokoka na ko comprendre eloko moko tokotanga na mukanda na Matthieu chapitre 27 verset 62 jusqu'à 66 na lobi na Matthieu chapitre 27 verset 62 jusqu'au verset 66 kuna tokomona eloko moko ezali wana bakangi mwana na moto mais tokele kotanga eloko nini lobana. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Ils lui dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assirèrent de sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Nathan Nazotanga Mukanda O, dans Matthieu chapitre 27, verset 62, Kuna Nazo comprendre makambo ebele. Christ a passé un message prophétique na bateau yo badaki kotambola nae. Bateau basi ba comprendre qui dimension prophétique ya parole. Bateau ko ba pierre ba comprendre qui que ce qui moto nzamba lobi sima maloba moto nzambe nguye ezali. Parce que mon aka comme sous avec ça la pêche na ye toute la nuit à jouer et l'autre côté. Et quand l'homme de Dieu est venu, Christ est venu au bord de la rivière. Avec si Pierre boaka monyama Isus car place yo échoué wana. Pierre a mon abika mon bandeko. Pierre a le na sali toute la nuit na joué l'autre côté. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça veut dire comprendre que les pactes qui est dans la parole de Dieu, la puissance qui est dans la parole de l'homme de Dieu. Il a vu le miracle de multiplication. Il y a Messi. Place kaka ya Ishwaki.
Et quand une parole prophétique est sortie, des miracles surnaturels s'est opéré à l'instant même. Pierre a monaki yango. Pierre a monaki mo comme ça Christ a dit Pierre viens vers moi. Cette parole prophétique est sortie. Et Pierre a bani ko tamola likolo na mai par la puissance qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. C'est-à-dire il y a tellement de témoignages prophétiques dans la Bible. Oyo ko monaki bato oyo ba monaki yango pe ba monaki ba accomplissement, il y a puissance prophétique, il y a maloba nzambe. Mais écoutez maintenant, awa mukolo tant comme ici un message prophétique pour la sali, même il y a bango moko et de l'humanité, bango ba comme attristé. Vous allez remarquer que tant ba koti na kati ya ville, avant même que ba boma Christ, Pierre a bossani complètement et tous les autres disciples. Ba kangi mona moto. La Bible nous confirme que tous les disciples ont abandonné. Jésus est resté seul. Jésus est resté seul. Soldat romain. Christ est resté seul. Il y a humiliation. On va dire que bétaillé. Bateau bayoka qui prophétie qui a causé quoi. Personne a quoi qu'on résiste sur soi ndimake malobane ko kisam. Bango nyoso babandi ko kima. Mutu na moto azui direction aye. Bien aimé, maloba nzambe, prophétie nzambe na vie na biso, nzamba talaka réaction na biso, tamu tozalaka affronter devant la réalité à vie. Tamu tokuta na kasikoyo, yozu message prophétique, mais ozo mona makambo na vie ozo changer te. Ozo mona comme si nzamba loba ki pezate. Ozo mona si comme maloba loba ki za maloba moko ya ba plaisanterie. Ozo mona comme si ce sont des démons qui t'a parlé. Mais yoka awa Bible lobiki, ba yeko linyoso ba kimaki, il est resté seul. Et comme Pézaki na boutou na moi ba hiver, Bible dit que Pierre a quelque s'infiltrer côté bato bazalaki. Afin de wana bato kengela Christ na musika, batalo moi qu'est-ce qui va arriver? Afin de wana zo kamalili. Nzambe a sali de manière que moi si moko ya ko repérer Pierre. Atali Pierre a dit mais toi, c'est comme si toi tu étais parmi ces gens-là. Pierre a dit moi si kolukaranga makambo tenga na yebi mutote. Awanga ni Christ. Vous savez pourquoi on a Christ? Parce qu'il y a quoi qu'on dit matin que maloba oh Christ a dit sur la résurrection qu'on s'accomplit. À mon avis espoir à vivre ici. Atali que ngana ko kiko sacrifier vie ngate ya mwasi ngana ban muto na yebite awangani. Bien aimé mingi to wanga na ka parole prophétique nzambe. Tango zo mona makambo zo marcher na vie na yo. Yo ki une église yo ki parole. Aux un message prophétique auto tanga ko natali sur deuxième catégorie à prophétie. Prophétie par excellence c'est ça lilobanzam oui comment mina lilobana yo zana kati ya biblie ba fungola ngo dimanche ba tak ba sakoli pona yo ba tali sur plan merveilleux na nzambe ba tali sur bolamu nzambe ba tali sur makambo nini nzamba ko diko sala mais tango yo bimi na église OK okuta siko na ba soda romain ça ba difficulté oyo zanango parce qu'à cette époque là ba yuda bazalaki na kati ya domination ya ba romain et Bible lobike tango ba moni ba ngambe ba soda romain koya e bangisi bango ba kimi ba wangani Yesu ba bosani message prophétique na mutu moko azola na poko na lelo azana bisakoli nzambe mais obosana bisakoli à cause ya ba réalité aux autres traverser à cause ya ba difficulté aux autres traverser à cause ya makambo minene ya mabe et telemeli liboso na yo ozo yeba société qu'il y a une parole prophétique oui demana na munoko basai na nzambe onkolo ayebisa yo okomko wanga na Christ lokola Pierre obi oyebi nzambe te obi oyebi makambo ya église te makambo ba yebisa ko na église eza makambo pamba tala attitude osanango ndenge moko na attitude ya Pierre awa Pierre azo wanga na Yesu azaki mopagano te awa Pierre azo loba ki ayebi Yesu te mais asimba ka prophétie awa Pierre azo wanga na Christ à cause ya ba difficulté à cause ya koluka ko protéger vie na ye mingi pe ba wanga na Christ lelo bana nzambe belé combien babwa ki fwa na bango bana nzambe boni lelo bakoti même na occultisme basali na nzambe lelo combien ministère ezo marché te église croissance numérique ezate awangani ne promesse nzambe akene ko simba kabali juif akene ko simba maikari akene ko kota na rose croix akoti na franc-maçonnerie asimbi bisimba simba po église bato ba yebele po akoma na ba jupe po atonga ba immeuble pour ça makambo belé mingi lelo ba wangani Christ ezala ba sai nzambe ezala ba chrétien mingi lelo ba bosani ba parole prophétique
oyo azwa mokolo appel ministériel na ye oyo azwa mokolo ozwa baptême nzambe aloba likambo moko mpona ntina na yo mais lelo ta ndenge nini ozowanga na Christ à cause ya baproblème peut-être parce que ozobota te lelo okoti ndako ya nganga kaka mpo oluka mwana peut-être parce que lelo libala ezoya te oke komitika na maboka bamarabu kaka mpo ozwa mobali peut-être lokola ozobota te mama moko ya quartier oke komitika na maboko na ye wana eza kolakisa ke ozowanga na Christ. Pierre awanganaki ye na ndenge na ye mais ebele ya bana na nzambe lelo ba oyo mpe bazokende l'église parce que Pierre azalaki disciple azalaki apôtre mais awangani na ye abi ayebi Christ te abosani na bapromesse ya résurrection parce que Christ les avait avertis que tozokota makambo bekoya makambo bekosalema vie chrétienne mpe eza bongo. Ne pensez pas que tango yami Christ makambo nyonso kokende facilement satan kotika bana nzambe te. Vous savez, il y a un verset dans la Lingaka. La Bible dit que le malheur a été souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que même à tel qu'il y a souvent pour nous juste. Nous avons un juste que promesse est il y a beaucoup de façons qui accomplissement dans Jérusalem. Qu'il y a aussi une parole prophétique. Bon, le lobby m'a comme nzamba le baki ko kisamate. Non. Maloba nzamba ce qui est bimi. Quelle que soit longueur et temps, quel que soit boutou, quel que soit neige, quel que soit moule, quel que soit temps ekoleka, ou nzamba lobi pona tia nayo, yango nde muteko sala. Et awa, Pierre azo wanga na cause ya ba difficulté. Situation ligne comme Eli na nzamba. Oyo esali ke lelo wanga na Christ lokola Pierre. Situation ligne où il y a na famille na yo. Oyo sala ke lelo okima Christ otika ye moko. Situation ligne où kaboli na nzambe. Oyo sala ke lelo obosana même oboyi même ko kete ko sambela na église à cause ya bon ba problème oyo zo ko yela yo. Ba disciple bango ba mona ki attaque ya ba romain etindi bango ba kima etindi bango ba wanga na Christ etindi bango ba le ba yebi Christ te. Bien aimé ko wanga na Christ te à cause ya ba difficultés zo traverser ko wanga na Christ te à cause ya ba situation zo le kaniko na bana na yo ko wanga na Christ te à cause ya ba situation oyo zo le kanakati ya famille na yo parce que maloba o nzamba loba diko na yo na ngina yebi solution na poko na lelo ki yango na ezo salema ba promesse ensemble wa pesa pona tina na yo na ngina ko yebi solution na poko na lelo ki yango na ndezo ko salema pe etikali pembeni mingi poko na lelo o nzamba lobaki na ko biso ki banda lelo e bandi ko kokisema na vie na yo kaka sima message o ya une puissance ya résurrection o ko simba ba promesse ensemble o yo mona ki lokole ko salema te lelo nzamba ko sala mona vie na yo par le nom de Jésus. Il me dit, na sima moi tango, ba disciple babosani. Ba disciple babosani que Christ appelle ça qui bango parole prophétique et résurrection. Kaka nene yo po bosani. Makambo nyonso malamu, o nzamba lo bapona yo. O bosani yango cause ya difficulté. Makambo nyonso malamu, o nzamba pesa pona na libota na yo. O bosani yango pona ba difficulté. Makambo nyonso malamu. O yo kana église parce que za ko umela. Obosani yango mais nengina ibisa yoke nilo banzambe eza na puissance ya kosekwisa meme ata kutu bibembe bato bakanga kama makambo ya pamba oyo ezali ko edifier te bato bazako kanga maloba oyo moto akanela ye bandakala moto afinga ye bandakala ti lelo yobi na date bafinga yo ti lelo yobi na date oyo ba saloma be ti lelo yoba ka date oyo ba escroquer yo obosa na kangote pourquoi parce que ça ba maloba moko ekoki ko édifier te mais ba promesse ensemble ekoki ko peso vie ekoki ko changer vie na yo ekoki ko changer vie ya bana na yo ekoki ko changer vie ya ministère na yo ba promesse prophétique ensemble ozana muye ya ko changer destinée à moto yango nde tozobosa na souvent nga ba promesse nyonso kola lo ba ponanga na kobosa na ngote parce que avant que okite na mabele nzamba ko banda kokokisa moko ya maloba nae na ba promesse nyonso nzamba pesa Israël bible bi moko te tikala nzamba tambola na sima nango pona kokokisa yango sikoto eko tanga na mokanda oyo totanga ki ya Matthieu chapitre 27 verset 66 à verset 62 à 66 kuna to eko mona Christ akufi batu oyo batambola na yete bato oyo bazalaki ba ennemi na ye bato oyo babandaki ko bundisa doctrine na ye ba principaux sacrificateurs na ba pharisiens bato babandaki ko combattre ministère ya Christ
La Bible dit que bah yé pas Pilate. Tant bah combien pas Pilate bah yé bisi mon cause. Biso to yé pas na yo. Parce que toujours kanisa lisusu. Makambo moto lokuta wana badai koloba. Moto lokuta wana de Yesu. De bazo qualifié d'imposteur. Prophétie bazo bengango imposture. Balobi ki toye ko kanisa lisusu makambo loba tango azaki na bomoy. Abi lelo lokola bakundi ye. Toye ko senge pa na yo. Parce que ya loba ki eloko moko eza très dangereux pour na biso. Pe pour na kati na peuple na biso. Aloba ki ke soko akufi si ma mikolo misato akoseko. Bongo yo pesa biso basoda to kende ko fanda pembeni na lilita to kenge la lilita wana po ba ye ko lina ba koki ko yana butu ba yiba nzoto bongo bakosa bato ke asekwi na bakofi e biso na kati ya mboko to meseni na lokumu to meseni bato ko tambola sima na biso ti lelo ba espèce ya ba fariseo wana bazali ba ministre ba lingi lokumu ba lingi mboka mobimba baza na sima na bango soki ba moni moto ayena vérité ali faut ko abattre moto wana Bible lobi ke bakei batali na no gloire na bango babi non ce qui promesse ensemble s'accomplir biso to reçu na place na mboko te yo nano pekisa bisakoli nzambe yo nano teleme la prophétie ya bato nzambe yo nano teleme la bato nzambe alingi ko tombola pe nzambe za ko salela na tawo ya suka Bible lobi ba ebisi Pilate toza ko kanisa makambo ya loba ya si la résurrection eloko zo bangisa biso yango wana parce que ce qui s'accomplit et que muto ya sekui esili pona tia na biso Pilate alobi na bango makambo bino bozo senga eza pété parce que boza na ba garde bokende bo s'assurer bino moko pona ko pekisa promesse to prophétie oyo bimaki na monoko na muto na bino moko parce que aza muyuda lokola bino. Si on a fandi na bandi ko réfléchir batoyo batambola na Christ te batoyo bazaki na kati ya doctrine ya Christ te batoyo bazaki ko nima Christ te mais quand même ba bandi promesse ya prophétie na quand même ba comprendre que maloba na soka lobi e ko salema pour que ba comme na niveau ya ko kende ko senga que Hérode appelle ça basoda ba fanda na tombeau ya Christ. Ça dit que ko banga quelque chose. Ba comprenez que maloba motoyo tango alobaka yango de salemaka. Tango prometaka yango de salemaka. Ba mona vie ministérielle ya Christ nyoso bana ko loba e bana ko s'accomplir et bandi ko bangisa bango. Et par là j'ai compris que batu nyoso bazana sia promesse prophétique ya Nzambe. Ba ennemi no faut babanga. Na monde ya ténèbres il faut bangisa bango. Ba sorcier faut babanga. Bazo banga yote pona taille na yo. Bazo banga te pona kitoko nzoto bazo banga nguye ya bisakoli nzambe na vie na yo bazo banga makambo nzamba lobi pona tie na famille na yo bazo banga makambo nzamba linga sale la bana na yo bazo banga makambo nzamba linga sale la mimbongo na yo parce que nzambe soka promettre yango ne ko salema nde eloko bangi sakabato yango wana maloba nzambe na vie ya bana nzambe ba promesse nzambe na vie ya ba chrétien e bangi saka na monde ya ténèbres e bangi saka bato yo ba ebi puissance nguya na nzambe ataba sambe la kate ataba yaka na église te ba yebi ke maloba nzambe prophétie nzambe zana nguya likolo ko leka ba prophétie nyonso o nzamba lobi yango nde ko salem yango mona bazo banga vie na yo yango bazo mona bazo bundisa yo po bazo mona promesse nzambe yango na ngina yebisa eli moko na poko na lelo o nyonso nzamba lobi pona yo balinga te na poko na lelo yango ekokokisa na vie na dans le nom de Jésus. On nyonso nzamba loba pona famille na yo ata basale liyo makita ndenge nini o nzamba loba pona bana na yo o nzamba loba pona mwasi na yo o nzamba loba pona mobali na yo ezana nguya et que personne ne peut arrêter ata ndoka ngoza ndenge nini ata ba magicien ngo basana ndenge nini mutu moko te akoki ko arrêter puissance ya promesse nzambe ndoki moko te na puissance ya ko arrêter maloba prophétique nzamba loba pona tina na yo. Attends, monde comme si les choses ne marchent pas. Attends, monde comme si l'ennemi no basi babandi ko zo moi avance na vie na yo. Attends, monde comme si peut-être baza ko l'action comme image yo échoué. Na ngina biso ke o échoué te. Oza eli na nzambe. Na ngina biso ke eloko moko au père des athées.
parce que puissance ya maloba na nzambe eza na kati ya accomplissement nango, eza na délai nango, eza na date na yango o nzambe alobaka. Bien aimé, moto alinga te yango ndeko salema. Boko yebisanga maloba moto nini ezobangisa yo, yebisanga situation nini ezobangisa yo, yebisanga ndoki nini ezobangisa yo, yebisanga moto ngo awuti na lolenge nini na couleur nini abangisa yo, parce que maloba nzambe eza na ngulu liko na vie na yo. Nani wana ningi abangisa yo, situation nini ezobangisa na poko na lelo, situation nini ekoti na famille na yo, situation nini ekoti pa mobali na yo, situation nini ekoti pa bana na yo ekomi ko bangisa yo poke okima Christ lokola Pierre akimaki. Pierre eloko moko bangaki amoni ba armée ya ba romain amoni ndenge bazali ko massacrer bato e bangisi awanga ni Christ. Bien aimé ko bangate sata bangisa yote mutu moko pe bangisa yote situation moko pe te bangisa aussi le temps que yoza na promesse ensemble yeba ke nzamba lobi yango ndeko salema na biki na poko na lelo nzamba lobi pona yango ndeko salema toza na puissance ya bisakoli oyebi makapamba te nzamba za mwana moto te po akosa oya loba ayebi de quoi il est capable. Yango to benga ka Dieu de toute puissance, il est au-dessus de toute force, il est au-dessus de toute puissance, il est au-dessus de toute domination. La puissance de sa parole et zakana mouya ya comme amener des choses qui n'existent pas à l'existence. Yango na ngana banga ka te maloba mutu ata mutu ngo aza ndenge na bimisaka moto. Je respecte les gens mais na banga ka maloba nzambe po onzamba lobi po na vie na ngai yango ko salema bato bakoko sangana na bango tabaza 1 million de personnes basangana ki pe bongo liboso na Eli Bible oui baza ki 450 prophètes à Baal et puis 400 prophètes à Straté. Il dit à ça qui est avec la parole de l'Éternel, avec ainsi dit l'Éternel. Alors dit que on semble dans le bien ko salema pe et salema qui devait multitude ya bato ata baza ebele bandi ça peut prendre nombre na bango yo mutoza na nombre ya ennemi ebele za ko bang na poko na yo ngina ibisa yo mutu te abangi sa yo maloba nzambe zali na poko na je le déclare en tant qu'un homme de Dieu. On zamba lobi na vino yango na ko salema. On zamba promettant na bana no yango de ko salema. On zamba promettant na famille no salema lelo dans le nom puissant de Jésus. Et loko moko te bangi sa yo. Et loko moko te faire trembler yo. Okoki ko wanga na Christ à cause de la difficulté aux traverser. Nangi na biso ke o échoué te. Parce que ba héros no na Bible ninga na lobaka toujours. Bazana histoire il y a qu'à traverser ma vallée, il y a qu'à traverser ma moment difficile, il y a qu'à traverser ma moment où quand c'est ennemi à ça longio. Mutu moko tako bin sanzambe po nga longai. Lokola uzana maloba nzambe, lokola uzana promesse nzambe. Mutu moko tako bin so po alonga. Na poko na lelo na déclarer victoire na vie na yo. Na déclarer accomplissement promesse nzambe na vie na yo. Parce que notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Oya lobi a dit de quoi il est capable. Bazako banga maloba na Christ. Yango nozomona bazako sala complot. Bake ko sanga na bango nyos pour empêcher la parole prophétique de Christ sur la résurrection. Namoni Pilate azaki mayele. Pilate lobi ngape na kokota makambo te. Bino moko boke de bo s'assurer pour na bo mona ke makambo ngo azamuta lokuta. Et mais ceux qui Christ azamuta lokuta pourquoi bazobang? Pourquoi ba nemi no balala ressuscité? Ceux qui pour Christ azamuta lokuta. Pourquoi ti le bato bazobundisa yo? C'est parce que les gens savent que nous avons la promesse en Zambé. Bon, matabo qui ta promesse en Zambé koko kisab. Yo mona bateau yo basi ba échoua. Mosana bango ya mona ko critiquer baninga. Bateau basi ba échoua na vie. Mosana bango na ko se comploter contre baninga o bazana kati ya ba promesse. Bateau basi ba échoua. Bazana se promesse en Zambé te. Bango de bakende ko luka basanga na ba comme ebele. Pour basala une force. Ya ko empêcher promesse en Zambé na vie na yo. Et ce soir, je le déclare en tant qu'un homme de Dieu. Quel que soit le complot bakosal, baza déjà voué à l'échec. Parce que parole prophétique en Zambé za dikolo. Baké pas Pilate babi que tozana ko mona mutango za muta lokuta. Mais quand même tolingi to s'assurer que parole prophétique naé et s'accomplir. La Bible dit que Pilate a décliné responsabilité. Bazongi baké ba fandi liboso a tomber à Christ. Bazui li banga munene ba tient la porte. Non content de ça, ba on peut baké bazui ba soda ba fandi baza ko empêcher puissance et a promesse en Zambé et s'accomplir. Bafandi on a premier jour. Bafandi on a deuxième jour. Exactement le coup la vie ya ba Eli ebele lelo ezali. Au mona mutaza mo na Zambé. Nzoka na famille na bango bavande la dikita. Nzoka bato ba sangane la e penza dikita. Babi que to tala esika ko bonga. Toi tu fais tout pour que on s'en sortir. Mais bango ba sa dikita parce que ba dit que ça na sa promesse. Exactement ndenge bato ba salaki. Bato ko s'associer
bazui grand nombre ya bato na ba soda na mabanga ba tche likolo ya tombo ya Christ. Mais rien que pour empêcher la promesse que Jésus a dit à ses disciples qui te continue à Jérusalem, qu'on a 3e jour na koseko. Et le comme ça on réfléchir à bango bazaki na Christ était. Mais comment ba simi promesse oh mais bato bazaki na Christ bango tant ba moni bani ko s'accomplir bakini ba wongani même Christ. C'est pour dire que les chrétiens belé ba bossa na ka facilement maloba sali maloba ko biki sa vie na bango. Pourquoi? Parce qu'il a traversé un moment beaucoup difficile. Mais vous avez remarqué que même bato ba semble la rater. Bato ba tenir église té sur le lobby ne ka moko ko kanganga ko tikangote. Ba yebi puissance ya maloba. Yo meka ko kanela ka mutu moko na quartier na bino. Au moins ndenge ni na ko bengelo même ba soda que ce type là a menacé des morts. Sur le lobby ne ka yo total a ko funda yo. Parce qu'il y a une puissance dans Maloba. Et nous, en tant que les élus de Dieu, nous devons savoir que derrière chaque parole prophétique qui est en Zambé, il y a une puissance de la création. Dieu ne parle pas comme les humains. Il parle comme Dieu, souverain. Quand il a promis la résurrection, Christ savait qu'il avait le pouvoir de la résurrection. Il savait que lui, il avait déjà été au-dessus de la mort. Il a vaincu la mort. Mais parole prophétique voilà pourquoi on dit disciple mais awa pharisiens bateau bazaki côté la Christ mais quand même ils ont compris une chose que parole prophétique ils ont la puissance parole à mot ensemble ils ont la puissance et mona makamonyo sur yaloba ko s'accomplir yango nozo mona ke balingaki ko kende ko s'assurer pour bayeba que vraiment promesse wana ko kisamate. Effectivement, nous avons dans la vie. Au lieu de côté de l'émergence, moi, je suis en train de dire que nous avons un fandi qui y a un bon gâté. Il y a tombé à Christ. Écoutez, premier jour, il est kaki. Ennemi a moni net la victoire. Exactement, nous avons le canavi et en Zambie. Au moment où nous avons la promesse, ils ont s'accompli dans le monde des ténèbres, dans le monde des baïnénos, ils ont été zuyo. Tokomona esika ko bimisa mutu tokomona esika ko prospérer tokomona esika ba ne ba okende liboso parce que bazo mona comme si prophétie ngo ko s'accomplir té même yo moko po bandi ko pesa ba raison okomi ko vivre na ko banga okomi ko vivre na ba doute okomi ko vivre lokola moto ayo kama lo banzambe té parce que ça problème à temps deuxième jour eleki ko bosa na teke pa nzambe bible dit que journée moko ça quoi 1000 ans et que 1000 ans ça quoi journée moko. Donc, journée moko on est qui toute éternité mobimba. Dans le monde des ténèbres, donc si Christ a commis ma souté. Il y a un moment qui est toujours bien armé de bosso à porte à tombeau. Deuxième jour eleki. Baza ko sepe là. N'enge pe bato mingi baza ko bunisa vino ba mona ke makambo marché te. Jusqu'à ce jour makambo ba baza yo kana yo bazo mona ke yango ne ko salema. Écoutez, troisième jour les autres na tongo ya mutu moko. Troisième jour, ils ont une journée à résurrection. Troisième jour, ils ont une force à prophétie. Ils ont qu'on s'accomplit. Il y a un bouton à l'élo. Il a déclaré que le troisième jour, nous allons l'élo. Jour où accomplissement de la promesse ensemble. Jour où forcément côté côté les mélaos du sous. Jour où malobaba ténèbres côté la famille noté. Jour où nous avons long avant même la création du monde pour notre vie. La Bible dit le troisième jour, pendant qu'ils étaient là, ils s'assuraient que tombe wana ils a toujours bien gardé ba yoka kuna na cité moto bango bazo ko garder na kati ya libulu moto bango bazo kadisa ke sili pona tina na ye moto bango bazo ndima teke akoki ko sekwa o ba benga ki mokosi o ba banaki ko traiter de tous les mots bible ba yoki aza ko sakola za na cité na poko na lelo bien aimé kaka tango batikali wana bazo kanga vie na yo ba ko sutuka ba ko yoka élévation na yo bakosutuka bakoyoka makamine nzamba azosala bakosutuka bakoyoka ba témoignage minene nzamba kosala kati na famille na yo parce qu'il y a une puissance dans la prophétie de Dieu. Il y a une puissance, il y a une force na kati ya maloba na nzamba aloba pona tina na yo. Bato mingi bakosutuka bakoyoka ke mbulo ezane mbula mariage na yo. Bato mingi bakosutuka bakoyoka ke yo basi bazuyo na mosala ozu fast yo. Ba mingi pe bakosutuka bakoyoka ke yo ozu mukanda, ozu pe nationalité. Bo balobaki ke ye na mboko tokotala esika ko bonga. Bo balobaki ki na mboko tokotala esika ko zwa mukanda. Bo ba sekaki balobaki ko tokotala e mukola ko bota. Bo ba pesa ki ba kombo nyoso.
je déclare la résurrection dans le nom de Jésus-Christ. Puissance Seigneur sur Kangakio. Baonyo so bafana ki ko kanga vina yo. Baonyo so bafana ko kanga via banana yo. Baonyo so bamona ki bazu avantage liko na vina yo. Parce que les choses est tardé, parce que l'accomplissement de la parole tardé. Ce soir, je déclare la résurrection dans le nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie. Bipa union so bavande la ki yo. So bavande la ki di balana yo. So bavande la ki commerce na yo. So bavande la ki ba étude na yo. So bavande la ki mikana na yo. Et loko union so bavande la ki pour ba garder. Même bazo ki teni no les autres. Bazo ki bilamba na yo. Bakotsa ki ngona monde de ténèbres. Bazo ki lamba na yo. Bakende ki ngona ndako banganga. Bazo ki loko no les autres. Bakende ko sala ngoma be po yo bongate. Ce soir, je déclare par le nom de Jésus que bisika nyoso batiaki résurrection et salema. De la même manière Christ abimaki. Même bango bazaki wana ba mona ki tendenge ni résurrection et salema ki. Lelo na butuna lelo. Je déclare que obi mesika batiaki dans le nom de Jésus, parce que derrière la prophétie de Dieu, derrière la parole de Dieu, il y a une puissance créatrice de la résurrection. Et ça, les mabons on a vu dans le nom de Jésus-Christ. Bisika nyonso bakanga ki bana na yo. Bisika nyonso bakanga ki libota na yo. Na iko telemela lokola mosakoli na nzambe. Na yele lokola motinda mi na nzambe. Pour annoncer ainsi dit l'Éternel, qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance de la résurrection. Il y a une puissance de la création ce soir. Et que bisika ozali, soko fungoli motema na yo. Et que tu crois au Seigneur. Okomona ndenge nzamba za ko visiter yo bisika nyonso fandi na ebite bakanga ki na domaine nini na ebite bakanga ko surveiller na domaine nini na ebite basanganela ki na dikamoni mais lelo bakotika la kidi bandengelo babato lingala o bakoyoka élévation na yo bakoyoka sango ya nzambe na yo bakoyoka sango ya nzambe ya bana na yo parce que le Dieu qui t'a promis il est fidèle. Nzambo ya promettre yo aza fidèle aza mwana mutute poke akosa a utilisé toujours basali soko linyoze la nzambe kozela teke komona nzamba kokita na lola akiti na chambre na yo nzambe yo wana lati muno kwa mosakoli na poko na yo na nzela bomo kwa mboka nzambe yo wana za koyebisa yo parce qu'il a toujours utilisé ses serviteurs comme des instruments pour la kotadisa yo ma volonté parfaite en nzambe nzambe wana eko visiter yo o muto bana ko mitungisa yo muto bana ko wanga na Kristo kima kimemeye ko kima Christé revenez ya ko bika bikamo nzambe ya ko bika accomplissement ba promesse ya ko bika accomplissement prophétie o nzamba lo bapona tina na yo o nzamba lo bapona bana na yo o nzamba lo bapona mwasi na yo o nzamba lo bapona mobali na yo parce que notre Dieu est fidèle. Aza fidèle na maloba na ye aza fidèle na ba promesse na ye aza na puissance ya kosala o ya lobaka. Dieu ne promet pas bon on a simao akanisa ki était na lobaki kaka me wana etalingate wana non ça ce n'est pas notre Dieu. Nzambe na biso soka lobi il est capable ya kokokisa maloba na ye. Ya mona komona lelo ke bato na nzambe mingi bana nzambe mingi baza toujours dévié parce que bango ba ebite nini o nzambe aza capable ya kosala. Ndaki ke mutu moko na poko na lelo a comprendre nguya na nzambe. Mutu moko na poko na lelo aibe ke nzambe yoza ko sambela ala nzambe akosa kate nzambe yoza ko salela ala nzambe ya makambo minene na ngi total verset moko ko ko sunga biso su na poko na lelo mokana na Josué chapitre 21 verset 45 bande ko boko comprendre toza vraiment na moment moko chaleur za makasi na Stockholm. Tokotanga na mokanda na Matthieu plutôt na Josué chapitre 21 verset 45. Nalingi eli moko kuna asunga baninga pona kokomango Josué chapitre 21 le verset 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Tant on a bandé qu'on méditer verset oyo, ezaki ponanga lokola caché oyo batiaka likolo na mokanda. Bible nous dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restant sans effet. Tout s'accomplit. Et nikoloba bisakoli nyonso nzambe apesa na libota na Israël. Bisakoli nyonso nzamba pesa pona bana na ye. Bisakoli nyonso nzamba loba pona tina na yo. Mokote ekozanga kokokisa.
même moko ya pamba et korozanga te kokokisama. Toutes les bonnes paroles de l'Éternel et soukakaka na kokokisama. Alléluia. Onzamba loba, onzamba zali koloba lelo, pe onzamba koloba lobi, mon côté éthique la kokoma sans effet. Toutes les bonnes paroles. Maloba na nzambe nyonso ya lobaka yango esakopriaka. Awa toye komona ke bake liboso na Pilate kosenga babatela nini tombeau, mais Christ est ressuscité comme il avait promis à ses disciples avant même bakota Jérusalem. Et yoka eloko moko esalemaki bango bafandi na bazo garder tombeau di bango bango moko batiaki ya munene batali na mopanzi bamoni yango ezaki déjà à côté et l'ange de l'Éternel a fondé yango na likolo avec une épée nue atala nani susu akoya kozongisa libanga wana. C'est de la même manière la délivrance ya bana nzambe. Et puis li bango batiaki yango ya ko rouler, mais l'ange est venu aye ko longolango sans bruit, sans tambour ni trompette, pe ba yebite ki li bango elongwe. C'est comme ça que nzamba zaka ko délivrer bana nae. Tant nzamba zako délivrer yo, akosala makelele te. Ba yinino ba ko comprendre comment cela s'est produit. Ba ko mona ka ba résultat changement na vie na yo. Ba ko mona ka ba résultat maka excellence na vie na yo. Ba ko mona ka ba résultat excellence na misala na yo. Pe nzambe tanga salaka mutako kiko empêcher yango azate. Si mana ange nzambe ko délivrer mutu, il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Et l'ange va intervenir avec une épée pour la protéger yo. Total anana ko soki sasu di banga di kolona vie na yo. Total anana ko ya ko susu ko oser ko ya ko fanda pour na ko bundisa yo parce que ko kutana na ange de l'Éternel. Ba nyoso ba ko ki ko ya ko télé mais la prophétie en na vie na yo. Après ta délivrance, il y aura toujours un ange de l'Éternel avec son épée nue à la main pour te défendre, pour te garder, pour garder ta maison, pour garder ta famille. C'est comme ça que nzambe na biso opéraka. Bazalaki stupéfait bakamwe comment se fait-tu que biso to frandi to sangani bato ebele pour que muto axe kwate pour que résurrection et ça le matin, mais ce jour-là bazalaki confondu. De la même manière poko na lelo ngana bi ke nzamba tini message parce que ningi ko délivrer famille moko, parce que nzamba ningi ko délivrer mutu moko, parce que nzamba ningi ko délivrer mutu oyo amona ki comme makambo sili na vie na ye ya mona na poko na lelo tika force ya bisakoli oyo nguya ya bisakoli oyo ebanda ko simba yo bisika ozwami ebanda ko kota na libota na yo ebanda ko kota na misala na yo bipai nyonso ba inino ba fandaki. Je déclare que la délivrance est salema dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bisika nyonso ba basala ki makita na bango pona ko bundisa vie na yo ce soir ezamuko na yo poko na lelo ezamuko la bisakoli na yo poko na lelo ezamuko la délivrance na yo poko na lelo ezamuko la changement na vie na yo. Nazo bisa mutu moko ke malobo ekosalema na poko na lelo kaka bisika ozako yokanga mbia na nzambe lata yo kaka bisika ozo yoka liloba moko te etika la sans effet parce que onyo son nzamba laka libota na ye moko te etika la kosala sans effet. Obi ke ba nyonso ba yambi Christ baza ba descendant ya Abraham ba nyonso ba yambi Christ ba komi ba juif na nzana molimo et ni ko loba ke de toutes les bonnes paroles oyo yamba ki na kati na liloba nzambe de toutes les bonnes paroles et basai na nzambe baloba pona vie na yo yango na ndeko s'accomplir na poko na lelo. Je bénis le Seigneur parce que bana nzambe belé na poko o baza ko landa message pe baza déjà ko kota na kati ya profondeur. Je bénis le Seigneur parce que ba lui na nzambe belé oyo ba ira qui décourager ba comprendre que volonté nzambe ezali. Je bénis le Seigneur parce que poko na lelo nzamba lingi ko visiter mutu moko alembaki parce que malobo ezoko bima nzamba pesi responsabilité na basali nae na mokana na 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 Bible zolo banabiso confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermi, mais confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Ça dit que Dieu a remis la responsabilité à réussite na mnoka basali nae parce que Dieu utilise la bouche de ses serviteurs comme des instruments pour nakotali sa volonté parfaite en Nzambe na mabota, pour nakotali sa volonté en Nzambe na makambo Nzamba lingi ko sale na biso na lingi na lo bana mutu moko na poko na lelo et que Nzambe avec ko visiter biso na poko o et que poko na lelo eza poko moko très spécial o satana sala alinga te lo ba Nzambe kote yam pe yo esika ozali nguya ya bisako likolata yo lingi na lo bana mutu moko na poko na lelo que Nzambe
ou asali la kamunoko basakoli azo sali la munoko na poko na lelo abi confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. La réussite de son église, la réussite de son peuple, Dieu a remis la responsabilité na ba déclaration prophétique ya bato nzambe ya on a dit ko déclarer pona moto moko le na poko na lelo que bomo inayo lelo eza ko fungwama que résurrection zo sale makati na yo résurrection na ba domaine nyonso quel que soit bisika ba simba qui vit na yo quel que soit bisika ba kunda qui vit na yo quel que soit bisika ba kunda qui libota na yo poko na lelo résurrection salema dans le nom de Jésus-Christ. Christ a écouté ça va écouter na ye. Abi voici je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera lié dans les cieux. Okomona maloba oyo nzambe azako kokisa mona miloko na basali na ye. Apesi biso fungola. Ke biso soki to kangi lo le kangi. Soki to fungoli pe lo le fungwami. Ya mwana lokwa motinda mina nzambe. Na di ko fungola vie no bisika bakangaki au nom de Jésus. Ezala ba boti no moto bakangaki. Ezala ba ennemi no bakangaki. Ezala bato alolenge nyoso bakangaki vie na yo. Na makoki au Christ a perçu il y a 2000 ans sur la croix. J'ouvre ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bisika nyoso bakangaki mumbongo na yo. Bisika nyoso bakangaki ba projet na yo. Bisika nyoso bakangaki ministère na yo. Bisika nyoso bakangaki bana na yo. Le kwa motinda mina nzambe. Na liko fungola ngo na poko na lelo. Mutu ana makoki ya kokangate. Parce que mutu moko te azwaki ordre. Mutu moko te azwaki mandat ya kokanga vie na yo. Mutu moko te azwaki mandat ya kokanga bana na yo. Et biso to azwaki mandat ya kofungola ngo. Voilà pourquoi avec la puissance wana ozali na kati ya maloba na nzambe na fungoli esika diable akangaki na fungoli esika bandoki bakangaki na fungoli oyo esika ba ennemi no bakangaki dans le nom de Jésus-Christ na minitio ndenga nazo sala ba déclaration prophétique na lola kuna bazoko loba amen na lola kuna bazako ndimango parce que j'ai été mandaté le quoi motinda minanzambe na eli satan leo na kanda esantu parce qu'à fin du temps on na vie na yo illégalement. Lui n'a pas droit à poser sa petite main sur ta vie. Lui n'a pas droit à poser sa petite main sur ton foyer. Lui n'a pas droit à kanga à venir na yo. Et nous avons reçu le mandat céleste. Maintenant, j'ouvre par l'onction du Saint-Esprit. Na fungoli bisika nyoso bakanga ki vi na yo. Na fungoli bisika nyoso bakanga ki bana na yo. Na fungoli bisika nyoso yo moko zaki na désespoir. Pourquoi na le fungwama? Na lobino e fungwama. Na lobino e fungwama. Na lobino e fungwama. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que si mama loba il y a une puissance, il y a une onction prophétique. O bandi ko simba bato na manda. O bandi ko simba bato nyoso bazaki désespéré. O simbi bato nyoso bakunda ki bazo kengela vina bango. Tokotale sika ya kobonga. Lelo vina ozo bonga. Bazana droite likona yo. Ko banga te ko kimate lokola pierre. Ko banga mititidi na bango te lokola pierre ko wanga na Christ te. Sala lokola ndeko moko na Bible lobaki. Alors que même ceux qui zako umela. Job alobi je sais que mon rédacteur se lèvera le dernier. Musikoli nanga ko telema moto na suka. Pena ngina loba poko na lo musikoli na telemi. Musikoli no atelemi pona ko kata likambo na yo. Musikoli no atelemi pona ko kata likambo bana na yo. Musikoli no atelemi pona ko kata likambo mobali na yo. Musikoli no atelemi pona ko kata likambo ya mikanda na yo. Musikoli no atelemi pona tina ko panguso mai na miso. Parce que c'est après sa promesse. Alors que je connais des projets que j'ai formés sur toi, des projets de bonheur et non de malheur. Ça ce sont des paroles prophétiques. Oh Yosifo Simbango. Natangwa bambonge, natangwa ba difficulté, natangwa pasi, simba ba parole prophétique parce que yangonde ko s'accomplit. Nzamba zana ba projet ya kitoko pona tela na yo. Yoka. Ningina ke de kotanga mokanda moko avaka totoke na ko sukisa. To kotanga ngona mokanda na Genèse chapitre 21. Eli moko azali awa atangela akota akokomela biso kuna. Genèse chapitre 21 verset 1 na verset 2. Genèse chapitre 21 verset 1 na verset 2. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte et elle affronta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu avait parlé. Ah, tu as une histoire à Sarah. Le comme la biso facile pour na koloba makambo à Sarah, mais biso to raté comme la biso. Ce qu'on dit promesse, na temps fixé, au lieu que la temps fixé te. Au lieu que la temps nzambe te. Au bani comme na comme si makambo esili. Au bani comme na si yo nzamba yebi yote. Au mitiki au boyi même ko sambela. Au boyi même ko kene l'église. Au lieu que non makambo ba prometa kinga yo mérita ngolai.
Ah, la Bible est sabiso. Nzamba promettant Sarah, quel que soit comment qui vient, quel que soit le désir sexualité, quel que soit le niveau boyebi. La Bible dit que cette puissance de la prophétie, cette puissance de la parole, et que s'accomplir autant fixé, Sarah commis. Et là que c'est précis dans la Bible que Sarah devait enceinte dans sa vieillesse. Dans verset 1 plutôt, Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Nzambe aye kokanisa oyo ya loba na monoko na pa Sarah. Tika nzamba kanisa makamba loba pona tina na lelo. Nzamba kanisa makamba prometa yo même les 10 ans. Nzamba kanisa makamba prometa yo même les 5 ans. Nzamba se souvenir na ba promesse nyonso ya loba na vina lelo na butu na lelo. Ndenga se souvenir ki na maloba oyo ya bimisaki pona Sarah. Lelo nzamba se souvenir pona famille na yo. Na lobi nzamba se souvenir na maloba nyonso oyo ya prometa na nzana basali na ye. Eza na Afrique, eza na Europe, eza na Amérique, eza bisika nyonso nzamba utiliser basali na ye. Pona kopesa parole prophétique. Poko na lelo nzamba kanisa ngo na vie na yo. Poko na lelo nzamba kanisa ngo liko na bana na yo. Poko na lelo nzamba kanisa ngo liko na misala na yo. Poko na lelo nzamba se souvenir na yo. De la même manière à se souvenir qui na Sarah. Azako se souvenir na poko na lelo. Bible dit que autant fixé nzamba tala kité condition physique ya moi sur eux, mais puissance ya prophétie, puissance ya maloba, et que s'accomplir na ta o nzamba bongisaki. Moi je pense que ta na ezali lelo. Moi je pense que mon colonel ezali lelo et que poko na lelo nzamba zako se souvenir na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça dit que Dieu se souvient. Tant que maloba bimaka ayebi moko moko ndenge nini na loba, pe na batu nyonso na mokili ayebi a prometa nani, pe a prometa ye nini. Et il va se souvenir na yango pour na ko accomplir nyonso parfaitement ndenge ya lobaki. Yango na yo koko kufate. Soki nano o nzamba loba na munoko na pona yo kokisamite. Yango na bayini no bakoko beta maboko te. Croyez que ndoki makambo esili. Na ngine bisa elimo ko na poko na yo nanu esilite. Parce que ba promesse nzambe zano na vie na yo. Na ngine bisa muto moko ke lelo makambo nanu esilite. Parce que nzamba ko sakate. Na ngine bisa elimo ko na poko na lelo. Ke mukona lelo zali mukola ba souvenir a maloba na ye. Mukona lelo zali mukola accomplissement maloba na ye. Mukona lelo zali mukolo nzamba linya sale lo o ya loba na nzela basali na ye. Mukona lelo zali mukolo yo sengeli ko mitungisa te. Pourquoi ne les a pas accomplissement dans le nom puissant de Jésus, le Dieu qui promet et qui réalise. Il est là ce soir pour accomplir maloba na ye. Parfaitement nenga bimisa ki yango. Mon côté kotika la sans effet. Yo mutoza ko tamba na bisakoli na nzambe. Ennemi na bangi sayote. Yo mutoza ko tambila na ba promesse nzambe. Ennemi na bangi sayote. Yo mutoza ko tambula na malobo nzamba saloba. Quel que soit dimension ba problème na yo. Ennemi na bangi sayote. Yo mutoza ko tambula na ba promesse ba sai na nzambe ba loba pona tina na yo. Eza na Afrique to ana poto. Na ebisio ke na poko na lelo. Eza journée accomplissement. Yo muto nzamba si a prometa makambo minene pe yebi yango. Muto moko ta ko longola ngo. Parce que maloba na nzambe mon côté koki kokweya na poko na lelo et s'accomplir na vie na yo na poko na lelo nzamba sala exactement oya lobela yo yango na tombola mutu no dikolo o banda ko kumisa nzambe parce que oya lobaki yango ndiko salema na ngiti ke toke ndiko sukisa na mokanda moko eza mokanda kitoko o ngai na yebike yo po lingaka yango mais peut-être tant mususu comprendre ka dimension maloba wana te poko na lelo nzamba ligasele loko moko o ko changer destinée na mutu moko na ngeke poko na lelo o simba ba promesse nzambe o simba o nzamba loba pona tina na yo nzamba pesi mukandana apesi lobana na mukandana Habakkuk chapitre 2 tokobana na premier verset pe tokokende kosukisa na verset 3 Habakkuk chapitre 2 premier verset pe tokokende kosukisa na troisième verset na sengi elimoko asunga baninga na ye na kokoma parce que tozali ko évoluer pendant malam wana eza version na biso ya suka bipai wapi tokokende kosukisa message na biso na poko na lelo na Habakkuk chapitre 2 verset 1 kino na verset 3 la Bible dit ceci: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé et elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La promesse, la prophétie de Dieu. Habakkuk abinga na fani musikate.
na fani pembeni na tour natala azali ko veiller sur l'accomplissement de la parole azali ko veiller sur maloba ba ennemi na ete azali ko veiller sur maloba ba koko na ete azali ko veiller sur maloba ba voisin na ete ba bandima ka ete ba critique ka ye ya abakuka fandela ki maloba ote bien aimé quel que soit maloba nyonso maloba ka pona tina na ko vanda te okanisa kango onde kwana lokola lobaki ngana ko bongate na monika na ko bongate o ye lokola lobiki na mboko ngai soki ndenge nini ko simba te donc ko veiller na maloba ba ini na yote ko tikela bango tante ke ba dondo likolo na yo veiller na onzamba loba likolo na yo veiller ko banda ko tala accomplissement ma onzamba lingi ke salema ko tala makambo bato te ko tala makambo bato bandima yote. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu. La Bible dit Abakouk kabani ko veiller likolo na maloba na nzambe atala makambo nzamba koloba yepe a répliquer le banzambe ngana zozela oyo lobaki yoka Bible ninge lobi abiki car c'est une prophétie dont l'état est fixé ba bisakoli na nzambe zakana ta ya accomplissement bien aimé onyo son nzamba lobi ezana temps peut-être traverser temps moko mulai oyo ba meko mona comme si dikambezo salemate tikanga na biso ke temps nzambe ko kisiko promesse nzambe nyo ezana ta ya accomplissement nango. Ils ont un temps où prophétie bimi, ils ont un temps où ils ont créé du Cameroun et atteint accomplissement nango. Et maintenant je vous déclare que c'est le temps d'accomplissement, c'est le temps des grandes choses avec Dieu, c'est le temps de l'excellence et c'est le temps du salut. Temps où autocomi, c'est le temps où Dieu a prévu pour la banane et temps lobiko, temps ya grande chose, temps ya excellence, temps où nzamba dingi ko pankusaba na miso. C'est le temps du salut. La Bible dit même si ça tarde, si elle tardait, bataille se comporter, pour que s'accomplit certainement. On s'accomplit certainement. On s'accomplit certainement. Yo moto mona ki ko nzamba bosanyo na poko na lelo ndima na kati ya maloba o il y a une force, il y a une puissance, il y a accomplissement zo salema. Na poko na a déclaré quoi moto nzamba nzamba visiter selon maloba na ye nzamba visiter na ba domaine nyonso nzamba visiter na santé na yo nzamba visiter na ba promesse na yo nzamba visiter na vie nyonso oyo sata akene ko vandela na biki maloba na nzamba poko na lelo bato mingi ba ko témoigner parce que ça message nzamba tindi to ko pesa ngona poko na lelo pe azana simana ngo bipa nyonso mutu nyonso azwami eza na Amérique na Afrique na Asie na Océanie loboko nzamba za mokusete pour déclencher miracle bisika yo zwami ngwana nzambe eza musikate pour échanger destinée ya mutu moko ya wana na poko na lelo bien aimé yo mutu boka ki espoir yo mutu badaki ko kima église yo mutu mona ki o nzamba lobi za ko sa complete yo mutu za pembene ko kota ndako nganga parce que makambo nzambe za ko umela ko sala ngote bien aimé parce que tant na ekoki tant ya accomplissement ya parole tant ya changement tant ya nzamba lingi pe asekisa o leli pe tangu mulai siko ikomi tant nzamba zo sekisa yo siko ikomi tant nzamba zo longola libanga siko tant nzamba rotinda armée na épée atala nana ko zongi solution na kati ya kunda. Jésus est sorti de la tombe, Aza vivati le éternellement. De la même manière que Christ est ressuscité, yo poko zonge susute na maboka ba ini na yo okozonge susute bipai batia ki vie na yo bipai batia ki bana na yo tango nzamba zo biso za poko za la libela. La Bible dit que quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Yangwana na poko na lelo par le nom de Jésus-Christ. N'a dit qu'on déclare vie na yo libre. Par le nom de Jésus-Christ. N'a dit qu'on déclare accomplissement et résurrection. Par le nom de Jésus-Christ. N'a dit qu'on déclare que oh prophétie non son nzamba lo ba pona tina na yo et s'accomplir na poko na lelo. Dans le nom puissant de Jésus. Lo boko nzambe ya bikamo nzambe na Israël. Eza likolo na yo. Bipa nyonso yo zwami. Simba lo boko no na motema na lingi na bondela. Na lingi na sambe la nzambe pona tina na yo. Yo mutu zalaki découragé. Yo mutu banaki ko kima ki banani na sambe la nzambe poko na lelo. Si mana ba déclaration prophétique oyo. Na ngina lo ba loko moko oyo nzambe akosala na bomo ina yo. Bipa nyonso yo fandi. Bipa nyonso yo zwami. Yo mutu zalaki découragé. Nzambe alingi ko simba na ngina sambe la nzambe pona yo. O simba lo boko no na motema. Pe ozali ko landa côté oyo. Parce que nzambe alingi ko visiter yo. Seigneur notre Dieu, Nzambe na bikamwa, Nzambe na milimo na basakoli.
Yolobi que tu confirmes la parole de tes serviteurs. Et tu accomplis ce que prédit tes envoyés. Na poko na lelo nzambe na nguya. Tika lo boko no na nguya esimba peuple no bisika nyoso bazwami. Bo ba lembaki bo ba taki ko banga bo ba na ko mona ke ennemi azui bokonzi liko na bango. Bo ba bosa na kibisakoli na nyoso. À cause de la réalité na vie na bango, à cause de la maladie, à cause de la souffrance. Bo Satan a kokaki ko mema bango na perdition poko na lelo. Nzambe na sengi faveur na yo. Na sengi miséricorde no liko na bango. Tika lo boko no na nguya papa. Et simba mwana no moko na moko bisika zwami. Wa accomplir nzambe malobano na vie na bango, na mabota na bango, na ba projet na bango. Mulimo na résurrection et c'est que ça qui Christ entre les morts. Et c'est que ça ba promesse Seigneur so prophétique qui na bomo na bana yo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, n'ayez que ça là au-delà na obisoto 5 parce que le besoin na ba projet à bonheur et non de malheur. Ti kan kombo na zo lokumu pona makambo minene oyo sali kat na peuple no poko na lelo. Nandimi ke oseki siba na no lisusu. To bon délicat na kondima dans le nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu, nous t'avons supplié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola elimoko. Zamba pambola bato nyoso basimbi bisakoli nzam parce que yangonde ko salema na bomo inayo. Mercredi prochain na bolingo na nzambe tokozala awa pona message na biso ya tandi sali na émission na biso ya tandi sali pe tokomeka ko bwakela bino lisusu moi babilili ya voyage missionnaire auto salaki pendant 1 mois oyo tokobwakela bino moi babilili ya ba témoignage pona bomo na makambo nzambe na bino asali bipai totamboli. Pona bandeko o bazali na kati na Stockholm aw to pesi bandeko nyonso mbote pe tolobi ke tozongi lisusu dimanche tokozala na église na biso ya Mepsa awa boye esika to meseni ko sambela to sengi yo oyo zalaki mwa mosika to yeba kite dimanche to kuta na biso nyonso de 14h à 16h30 na Egdalen shirka wana tokozala dimanche oyo mais pona tina na ba oyo baza ba ami ya émission na biso le temps d'Isali mercredi prochain na 20h30 tokokuta na lisusu pour na liloba na nzambe ba oyo balingi ko benga biso ozana ba difficulté Satan na mema ki yo musika numéro na biso ezali wana comment na benga biso na bomoko mboka ou bien na ba numéro o ezali ko afficher tokozala wana pona ko sunga yo quelle que soit dimension ya problème na yo quelle que soit dimension ya ba situation zo traverser na ngolo nzambe tokoyeba ko sunga bino to pesi basai na nzambe nyonso ya ngola mbote pe bana nzambe nyonso na ya Mepsa ya mboka na ngola mbote tika nzambe na bikamwa apambola ba oyo basutena kibiso tango nyonso na voyage missionnaire pe ba oyo basutena kibiso awa na mboka na Stockholm na nziana ba prière na bango nzambe na bikamwa apambola bino tokutani mercredi prochain na kombo na Yesu Kristo. Bye. Kiso banta pekato esoma tende aibe